match. Assurance na bakisi na tout ça assurance na bakisi na alors que na niveau international ezaka bongo te. D'abord c'est la performance physique, émotionnelle, de santé et tout. Yango tongo midi pourquoi ba joueur bazo s'entraider, bazo ko encadrer ba malamu, bazana ba médecin sportif à côté, bazana ba masseur, bazana ba staff wana nyoso tout. Mystique ko ya après parce que ba joueur wana pe bazala rapé na ba mystique. Ba équipe wana poso mona ya ba poto wana pe ezala rapé na ba mystique. Tolo baneti ba réel bongo mystique pe zali. Bazala kanango. Ba mort na bango. Joueur azana oyo ya ye, équipe bazana oyo ya équipe. Des fois, entraîneur pas en oyo yaye. Mais tu as déjà mambongo ba futara bango. Donc, à quoi entretenir maître spirituel nae malamu. Donc, si le club ou un futara ba joueur ba mbongo ebele po yebi que il faut dans la labo pe à mais si, ce que tu Masser, il y a équipe il y a Brésil, n'importe il y a ba Pelé. Bazalaki na Masser, moko azalaki wazeko Massé bango, azalaki noir. Au Royaume-Uni et donner les ordres. La spiritualité, c'est la ordre, mon frère. Ce qui y a au Kemu Panzi et qu'au Simbati. Kuna ba frodakate. Maya misunange bimaka. Oza mosako le munene ndeko fandi wana. Na lobaka ka vérité. Ata na ligna kufa na ko lobaka ka vérité. Na zalaki na PJ na lobika ka vérité. Na ebisi colonel abi soki lobby na lobby version mosusu na za muta lukuta. Ata toke na parquet. Ata bisika no toko kende. Version kaka nga na kolobaki na suka yango parce que c'est la seule. N'a pas ça ma prédiction il y a 2025. Tina 2030. Na ko pesa même tina pouvoir il y a président 5 secondes prédiction année oyo docteur Wapiti. Frère. Docteur Wapiti, il y a tout passé. 2025. Debout Congolais, bénis par les sons, bénis dans les vents pour l'indépendance. Bénis au son, ses opinions. Merci pour la confiance et la fidélité. Au parleur, Bandeko et Bandi, Bandeko, Babenga Kibiso, pour na Makambo, ils allaient kotung Sabiso, na est de la République, et so ça passe, si vous allez toujours de cœur, na Bandeko, na Biso, Bazali Kokufa. Le lot recompté plus de 10 millions de morts na Mokili Mobimba, génocide à Liboso, Biso, mais silence radio, Torosuka Pewana, Tetromon, na Peke, na Ngambo, na Biso, Mosusu, Awana côté ouest, il y a Mboka na Biso, et Pelipe Moto, le Soussou, pourquoi? Parce que l'affaire Mobondo, ils allaient Kobom, Bandeko, le combat entre les Teke et les Yaka, Bandeko, ils ont fait ça passe Makasi, alors nous sommes allés faire questionner Biso, tout réfléchir sur le vrai pouvoir coutumier na Biso. Le vrai pouvoir, il y a beaucoup qu'on a biso. Est-ce que ils allaient toujours tous à la rakaka et tous à la ressuscité? Ah ouais, toujours au monde à Mobondo. Tout le monde même qui est président de la République na kosa la descente na Kananga président de la République a beleli et moko lobby que na koma kesika moko ba chef coutumier ba tineli ngai banzo président de la République azali ko reconnaître amoni moko bimona meso mais bandeko bazali ko tuna pona nini ba chef coutumier misusu marambo zali komona na temboka na biso ezali kozala donc marambo mabe zali kosalema au jour le jour. Qu'est-ce que le pouvoir coutumier na biso zali koloba? Est-ce que sengeli ka ketika la kana mama loba tina nini to tuna ba question? On va réfléchir ensemble sur ba marambo onyo soto komona ba chef coutumier ba koma pembeni ya ba président pembeni ya ba autorité ba chef coutumier sur la question même il y a likambo ya politisation na bango bon tant même analyse oyo équipe rédactionnelle il y a haut-parleur et salaki ce matin pour la émission oyo boyebi que et aux ala boye pour la année oyo 2025 équipe rédactionnelle les bana proposer ba tout ba analyse kitoko afin que les sujets et qu'on la likolo makasi pour que les débats et qu'on la équilibré. Ndeko la biso papa maman fanda ne bandeliti suka benga bana baya balanda école émission na bino face à face au parleur to yambeli bino awa le docteur Wapiti o sala le plaisir ya ko répondre na ba question na biso o docteur Wapiti mbote na yo. Oui, mbote ndeko mokenzi. Boni docteur Wapiti. Oui, ça va par la grâce de Dieu très haut. Ça va, on est là. Voilà. Aux alliés représentant légal, il y a News Christique. Au Bissika, aux Amarana Belgique. Là, Mikolo, aux alliés, Awanakati, il y a Mboka Yabako Konayo.
bisika wapi ko répondre na la question na biso déjà na rotika yo ça l'introduction si y a ajouté pour la présentation na bandeko baebio na bao baebio te parce que ba émission na yo ça fait beaucoup les autres ça la réaction est belé bandeko bazo benga bipai na bipai point de vue na yo matondo toi sakidila accenti melesi ndeko mukendi pour la présentation na yo mais liboso na kopesa lokumu nkembo masanjoli na Hachem Adonai créateur et maître de l'univers pe na kopesa masanjoli lokumu pe nkembo na wamba pungutulendo Dieu Père Tout-Puissant Nimaweja Nangila, Dieu de nos ancêtres. Penako pesa lokumu pe merci na ba youtuber nyoso oyo bakozala connecté pona kolanda maye oyo tokosolola po ezali ya motuya. Oui, nengo witi koloba nazali prêtre supérieur. Bisoto benga ka représentanté biso to benga kaba oyo baza élevé na étape moko boya spiritualité christique to benga ka prêtre azali vénérable prêtre grand disciple de la gnose christique oyo ezali implanté na Paris, la capitale de la République française. Et sika oyo makambo nyonso e bandelaki. Donc la gnose christique n'est pas une église ni une religion ou un mouvement sectaire, mais c'est un mouvement, non pas un mouvement, c'est un courant messianique pour préparer les élus qu'on à ce grand retour dans la maison du Père. Et pesameli motonyon sauté. J'espère bien que Jésus le Christ alobaki yango malam alobi je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Pas les brebis égarées, mais les brebis perdues. Pas les brebis qui ne se trouvaient pas à la bergerie, mais ceux qui étaient perdus. Donc, moi, en ma qualité de grand disciple que je suis en train d'enseigner, yakotangisa baye ba bengami pona ba se préparer pour na retour na bango dans la maison du Père. Comme j'ai toujours dit que moi je suis dans ma dernière réincarnation, donc ce qui n'a zongi dans la maison du Père na koya lisusu na mokili oyote monde inférieur ici-bas. Voilà, donc lobby aux la dernière réincarnation na yo tolandi malamu mais lelo olati lokola basango chapeau ya mauve écharpe ya pembe olati lokola basango et puis loba que libala na yo mutu oya koki kosala ngo kaka par exemple sango et koki kozala sango mais batum pasteur akoki ko bénir libala na ote po bazana niveau te. Fongola no biso elateli oyo ozape sango to comment matondo ndeko mukendi l'église ne fait pas marier les gens, il faut toyeba yango malamu église en tant que telle ebalisaka batu te o ebalisaka batu ezali famille, les deux familles vont se rencontrer famille ya mobali bakokene na famille ya mwasi oyo bango balingi kozwa na libala nde bakosolola. Alors famille ya mwasi nde ekopesa selon bakoutume pe ba tradition na bango ndenge bango basalelaka soki balingi kopesa mwana na bango na libala à une tierce personne. Nde famille ya mobali bakotosa bakoya kopesa biloko oyo esengeli nde sima na yango famille ya mwasi baboti bakozwa mwana na bango ya mwasi
bakopesa ye na mwana ya mobali na famille ya mobali pour azoyer comme épouse. C'est ça qu'on appelle mariage coutumier monogamique. Église ebalisaka batute, c'est archi faux. Église ekosala otozo benga na terme théologique la bénédiction nuptiale. Donc bakoya pona kopambola likwela, pona kopambola dibaka, pona kopambola libala. Bakoyo sala yango na kati ya ndaku, bakoyo sala yango na kati ya église esika bango bayanganaka, bakoyo sala yango partout. Mais dès que famille ya mobali eye kopesa selon les coutumes et traditions, ya famille ya mwasi soko bazali ba patriarcat ou ba matriarcat et pesi ba exigence na bango libala yango wana esi esalami bako kende chez les autorités civiles pour tout simplement légaliser libala na bango parce que nous sommes aussi soumis na ba législation et sengeli bango pe ba yeba batu oyo mibale basangani pona libala. Alors ndena lobaki ba pasteur mingi ba yebi bénédiction nuptiale, ça veut dire quoi? Même le bague que le marié porte, mingi ba yebi tina na yangote, ça a été institué par l'église catholique. Mais le comment on a pas passé, baza ko mais l'église catholique, mais le balati ba alliance ya mariage. Mais c'est l'église catholique qui a institué cela pour na pas kokakoye bakake mwasi oyo azali ya batu, mobali oyo azali ya batu, okoki kozwaye te signe ya alliance na bango. Yango komona le pape porte aussi le signe de son alliance avec Christ. Moni ndeba yebite raison pour laquelle tant on attend la bénédiction nuptiale na bango 99,99% était les makate selon les écrits sacrés. Yango na loba bénédiction nuptiale nanga esengeli kaka esalama na ba oyo ba yebi ko la bénédiction nuptiale les églises catholiques. Pour la nini ngunza pété akoki ko bénir libala na yo. Bon, les lobatuming bazo se déclarer bangunza qui ne le sont pas. Otoyemte ngunza azanani, longi azanani. Ezo yebanate. J'ai suivi une de vos émissions. J'ai suivi un frère qui expliquait très bien ngunza azanani, longi azanani. Longi azangunza te, ngunza pe aza longi te. Il faut qu'on y ait séparer babiloko wana. Le tozo mona chef coutumier pe aza longité, aza pe ngunza te. Chef coutumier aza eloko mususu. Mais si maya chef coutumier akoyi kozala na ba longi, akoyi kozala pe na ba ngunza, akoyi kozala pe na ba guérisseur tradit praticien. Moni ndenge makambo. Mais le tozo mona mutu alobi aza chef coutumier, yemoko longi yemoko ngunza. Mais tant que tu misala na ye eza ya balongi te, misala na eza ya bangunza te, misala na ye pe ezali ya ba chef coutumier te. Alors on se posait la question, qui est-il exactement? C'est un fantôme. C'est un fantôme. Et alors un fantôme comment? Voiture Mercedes, bati yango effigie ya Volkswagen, bati yango ba pneu ya Chevrolet, bati yango volant ya Majuris. Tokobenga ke voiture oeza une voiture fantôme. Docteur Wapiti. Malembe. Na yebi ke mission yo. Eza tous les coups sont permis. Ça on y a timuningo osenga pardon te mais voilà pour ba question eza oeza makasi. Na rolingana no bozali ba ene trobeta masolo to nager dans le temps. D'abord dans le passé, si tu as la lélo, pour équilibrer. On va lire ce que l'équipe est préparée. Salutations déjà à papa Enzo, Bazali Kota Labiso, salutations à maman Annie, salutations à maman Kamuna, maman Yamona Nae, salutations maman Nanusoki, salutations Nelly Mokela, salutations à maman Yvonne Ngiao, salutations à maman Nabiso
Brigitte Oazali Kolanda Makambo Oyo Mama ya Mona Nae Mukendi Mona na Lelayo trop. Voilà, Torota là c'est que l'équipe le prépare les bisous. Loin d'être un archaïsme précolonial, le chef coutumier sont une de premières manifestations de la modernité politique. La généralisation de la chefferie dans le cadre territorial du Congo est en grande partie l'œuvre du colonisateur belge. Depuis l'époque coloniale, les chefs coutumiers sont parvenus à préserver leurs prérogatives et à rester les gestionnaires du foncier et les pourvoyeurs de justice locale. Leur résilience a démenti tous ceux qui prédisaient et espéraient leur inéluctable obsolescence sous l'effet de la dictature du parti unique de Mobutu et du pluralisme électoral au début de ce siècle. Cette résilience s'explique autant par leur capacité d'adaptation que par la reconnaissance par les différents pouvoirs en place de leur utilité institutionnelle et politique. Bien que selon la loi, les chefs sont apolitiques, leur politisation insidieuse est aujourd'hui une réalité acceptée, la conséquence la plus évidente de la survie historique de la chefferie et son implication dans le conflit qui agite la République démocratique du Congo. À la fois victimes et acteurs de ces conflits, les chefs coutumiers occupent une place dans les dynamiques de conflits qui fluctuent en fonction des circonstances. Cette implication représente l'inévitable contrepartie de leur rôle institutionnel et politique. Voilà, merci à toute l'équipe rédactionnelle de Haut-Parleur. Oyo et préparé biso analyse Oyo Bandeko. Vous comprenez mon moqué Bandeko yo balandi un peu dans le poteau, ba comprendre te trobeta yango awa mama tembele azoteka à comprendre. Ma maman na biso kuna babi pupula aza kolanda tala Haut-Parleur mingi ba comprendre bandeko ba benga biso na Kimbantseke na Nsele na Maluku na Barumbu na commune Kinshasa par-ci par-là bandeko ba comprendre mama biche unu alanda makambo yo bien tozongeli awa pas docteur Wapiti to kotisko likambo yango. Est-ce que natangu ya Papa Kasavubu il y avait des faux chefs coutumiers ou bien ils allaient qu'il y a vrai chef coutumier? Matondo pona mutuna na yo ndeko Mukendi, je n'ai pas vécu dans l'époque de Papa Kasavubu. Voilà, merci. Bota makina noté. Wana bota makina noté. Na yeba ko expliquer exactement s'il y avait des faux chefs ou pas. Mais là qu'on a yebi kaka na époque na bango majoritairement bazalaka ba vrai chef. Nazolo ba majoritairement bazalaka ba vrai chef. Po misala na bango ezalaka ko monana. Moni l'air wana fausseté et kotaki mingi te ndenge toza lelo. Quoi que problème ya ki chefferie a été toujours un problème délicat où même les familles régnantes se battaient entre eux pour le partage du pouvoir. Voilà, question nangai ezaki nango eza tikotaka. Deuxième question, docteur Wapit. Pouvoir Yabokoko dans temps ya Mobutu. Là, je pense que au vivant temps ya Mobutu. Ba papa bazalaka, ba kobeta même, ba kobeta le binôme même solo. Ba chef coutumier na pouvoir Yabokoko na ya lelo. Y a-t-il une différence? Différence ezali makasi. Pour lelo ba introniser ba faux chef ébélé. Comment pouvez-vous expliquer un Mukongo qui doit être intronisé par un chef du Bandundu? Quelqu'un dit Bakongo, Bakeko intronisé yé na chef moko quelconque, il y a province, il y a Bandundu. C'est déjà Ezali, mon frère, je peux vous citer plusieurs cas. Comment, par exemple, Muyombe, un chef
coutumier Muyombe akoki kokende ko introniser un chef coutumier Mumbata to Muntandu baza etni mon côté baza Luvila mon côté moni makambo tozomona lelo yango wana bake basali muwangu bake basali lié ba chapeau contradictoirement avec sa coutume propre. J'ai vu un frère intronisé à Kinshasa comme chef coutumier par Nabatu Bazalaki na pouvoir wana te parce que Bazali na kata ethnie mon côté, Bazali na kata tribu mon côté, Bazali na kata coutume mon côté. Tant wazongi na village pour que nous soit véritable pouvoir, balongoli e bi continue sona ba muwangu ba boaki balobi ça c'est quoi ça? Biso ba chef balata ka boyete, balata ka muwangu ya boyete, balata ka pe ba bikoti ya boyete. Ezo salama awa. Mutu ya bandundu azako introniser un chef qui se dit que azana famille régnante ya bazingankuvu. Lui n'est pas de la famille régnante de Zingankuvu. Et ça, la reine d'Angleterre ou roi Charles, il ko introniser un roi des Belges. Ça ne se fait jamais. Les images sont là. Mais bateau là, le comme dégâts na kati ya société et na kati ba parmi ya chef coutumier parce que ba lingi sous kolongo là ba étoffe na bangote. Et ça crée un problème aujourd'hui. Donc différence c'est ali makasi dans ce sens là mais ezali makasi yango no moni dans l'époque tozo loba tozalaki na nous fraîche il y avait des véritables tangu le président Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Zabanga a été chassé exclu de la franc-maçonnerie à Salinini a y recourir et pas y a ba chef na coutume. Tant que ça le recours à l'authenticité, nous voulons être nous-mêmes que ce que les autres veulent que nous soyons. Donc papa Mobutu a tikaki a kimeli babiloko ya bapaya na bokoko. Exclu, azalaki exclu. Même na news christique tokoki ko exclure yo. Mon tokoki pe ko suspendre yo pour un temps jusqu'à ce que nous qu'on puisse examiner votre situation. Oh baloba excommunier. Excommunier. Et dans l'église catholique, ba benga ngo excommunier. Donc ba mettre dehors. Na kimbangi se ba bengi yango ba bengani ba bimisi ye na lingomba. Selon soit tout ce qui va benga rasokini ba longolier. Maintenant Mobutu qu'est-ce qu'il fait? Abi, il faut assurer pas y a un véritable chef. Akei ko luka chef Nimi de Bakuba. Akei, d'ailleurs, je crois qu'il est toujours en vie, mais il a déjà vieilli. Hein? Il était en Belgique pour des soins médicaux. Je ne sais pas si il est encore en vie. Ouais, vu la vieillesse, et il y a capitaine Abamala Gebele, mais il était en Belgique parce que j'ai vu les membres de sa famille qui sont venus me voir. Akekozwa chef Mwateyanfu moni Yakatanga akeneki kozwa Kasongolunda le véritable Kianfu ya Bandundu ya Grand Bandundu akekozwa Kalamba ya Kasai le grand chef Kalamba Mouche akei kozwa le grand chef Nimi. Non, Nimi natangaki déjà. Mwami ya Este bango 5. Pona baluka basala ndenge nini bakopesa ye ba pouvoir ancestral pour a diriger mboka. Asengi na bango. Moni ale bango pe ndenge à l'époque on aimait beaucoup le président Mobutu ba ye kopesa ye biloko wana ba pesa ki ye pouvoir ya léopard. Moni pouvoir ya léopard ya mboka oyo bazui ba introniser ya comme le grand chef. Donc oya pesi eteni oya pesi eteni même les statuettes qu'on appelait Moulopwe. Il y a grand Kasai, le grand chef Kalamba qui vient remettre ça. Ba ye ba pesi et koti ya léopard abandaki kolata
au moni mokolo musu bazo tourner une question na Belgique balobi nous voyons aussi des commissaires commissaire d'État bazo ko la tapé ba bikoti ya Léopard les Mungulu Diaka et les autres. Écoutez la réponse du président Mobutu à l'époque. Alobi bango baza ko lata ekoti pa ya véritable Léopard. Ngai mutu naza ko lata ekoti ya véritable Léopard tissé par le na vrai peau ya Léopard. Un léopard qui doit être abattu par des spécialistes guerriers. Oyo basala na jour rituel. Oyo basala ka pona rituel. Bangonde bakota kana zamba pona bakende ko kanga bakende ko ma léopard wana baya na ye na butu bakende na ye na croisement de la rue ba pelisa moto basala ba cérémonie o esengeli ko sala na butu. Et ça le kola lelo teto komona ba na gare centrale ba sali bisala sala ezangatina ba kena ebale. Ici c'était Keumbu, Kinshasa c'était Keumbu. Yoko ko sala eloko moko te sans ba grand chef Tekeumbu ba pesa yo autorisation et vous êtes allé faire ça. Est-ce que vous êtes Tekeumbu? Ba propriétaire ya mabele oyo Neva. Est-ce que pesa fruit ultimatum ba sala la Rwanda et pesa fruit et pesa fruit il devait avoir honte de ce qu'ils ont fait en public. Donc chef coutumier oyo ya bakolo mabele awate azaya ici comme ça awa ko kiko sala le côté. Il faut bakolo mabele oyo bango nde bakosolola na bakoko na bango milimo ya bakoko na bango yekenda yo okozonga na mabele ya bakoko na yo oyo epesa mela yo. Et ça le roi Charles akoko ya na Belgique te ba no pesa mitindo na milimo ya ba Belge ya bakoko ya Belge bandima ye babateur vous n'êtes pas notre roi, vous devez retourner en Angleterre au Royaume-Uni et donner les ordres. La spiritualité c'est la ordre mon frère. Ce que yo au kemu panzi et ko simbate kuna ba frodaka te ba korompaka pete ba sali ba cérémonie en pleine journée ba cérémonie dilatoire. Alors ba tona ba yaki ba pesi na mutu apesa ki le président Mobutu muwangu na bandundu oye ki kopesa ye muwangu oyo Mobutu bandaki ko tambola nango chaque façon kaza na problème talaka azobeta on se ko les réseaux sont là ba journaliste belge so ba question mo boyo au moins so ko beta muwangu na se pour confirmer son pouvoir na ba setre oyo ba kenda na se so ka ye a terminer ngo likolo boyo tonga so ko tane stade pour na ko confirmer pouvoir oyo likolo na ya se et ça la jonction Muzulu Nzambi, Muntoto, Kadia Pemba. Manzambi, Manzambi. Makadia Pemba, Makadia Pemba. Djibouti Mpaka, Djibouti Mbimba. Wana mot de passe. Bakene ko interpréter yango. Wana babeti pio. Na likolo Nzambe, na se Satana. Bayaki, grand chef Kumbani. Ya bandundu aye kozwa muwangu apesiye tangu Mobutu ake tourner na bandundu apesiye mbote atikeli liboko atikali na liboko apamba Mobutu amonyango bizarre. C'était un grand chercheur le président Mobutu, un grand chercheur. Yaba mystique ya azayi fena ko luka. Oui, bazora yoki. Oh, mutumoko wa bimi kuna. Exactement, nazomuna mutazoloba, bazotepe na batitra wa les magiciens de Mobutu. Et lui-même déclare que tango ba mopero bazobeta azalaka mwana muke, azomata na nzete, azomata ngembo, po atala mopero wa maloba esika azobeta. Et bon siko yo kolonza la magicien Mobutu, tu avais quel âge? Tu avais quel âge? Quand Mobutu régnait bilobela papa. Alors ba pesa ki ye ba po mpifo wana ki boko ba pesa ki yango. Allez ba komi ko yembela ye yalelo mulofwe Mobutu mulofwe roi. Donc ki roi wana ezalaki par rapport il y a pouvoir il y a bokoko. Il y a bokoko oyo ba pesa ki ye
dans ma sagesse ancestrale, aye ko déclarer recours à l'authenticité, aye ko briser ba effigie nyoso ya église catholique, biso to akiba na miketo zomona, yé na cardinal Malula ba kotani conflit, yé Mobutu alobi na ye l'église ne peut pas se mêler de la politique, l'église c'est l'église, la politique c'est la politique. Batika ya politique na ba politicien, ba kamata ki bango mibale. Et ce qui avait fait que pape Jean-Paul Paul VI bakene koloba na papa cardinal que maintenant tu dois faire que la messe puisse être célébrée selon le rite africain. Bah il faut changer ba rite, ba messe à latin et ko diminuer. Toyo comme na Mobutu a vendu si pouvoir. Yango zomo na général Mayele. Tango ko benga na ba Rwandais na este na mission ba pesa kiye. Tango zongi Mobutu akena kisangani ba kutani yoka général Mayele makabazolo ba. To benga ni bango pe to longi munguna na nguya ya nzambe ya bakoko. Ah, docteur Wapiti, on m'a dit que oyo bande ko ngai tina ya émission za la bande ko za le rôle rétroviseur. Moto yebesika utita ko yebesika zali ko kendete bande ko ngai na lingaka que ton bozo ko tela biso belé boy bozo ko tinda ba message bozo ko tuna ba question parce que lelo bande ko bazomi tuna ba question ma bale belé fandi bien té et baby ba conséquence belé ba to ba négliger ki bokoko. Marambo belé na ba vie bande ko zo simbate azo comprendre te a respecter ki ba parenté a respecter ki ba oncle te a baby ce qui na marambo na bokoko ba problème mboka na biso ba problème toujours réfléchir sur papa Mobutu awa on nous dit que général Mayele la lobi ba beti ba rwandais na makasi ya nzambe ya bokoko et ça on a dans les images. Président Mobutu azolata chapeau par rapport à Léopard on va le Léopard azolata voilà motuna moroye docteur Wapiti il y a ça que ezali tous les coups sont permis 1974 Coupe du monde tout koloba awa président Mobutu qui chercheur le rôle en Mukende chercheur ya bateau ya bani ya ba musique il avait réuni bande ko bazota la biso nanda ko ba mito na question Mobutu a réuni presque tous les féticheurs parce que ayebaka service de renseignement à président Mobutu ndo sala question yoki kanga moko makasi bwabimi il faut yaye bae pour la coupe du monde na biso a réuni saka tous ces grands là mais tokena na coupe du monde to sala et l'autre côté bande ko balobi que qui si topé ba boko ko ngopé et ça la de l'autre côté réponse ni ko ko pesa de na zaboye est-ce que ba ko pesa ngaki sa bokoko na ke no beta match na Léopard. Non, parce que na na ba talent wana te. Kasi bengi bango bosala ba match. Kisi ekokendana na ba talent oyo zanango. Est-ce que tozala ki compétitif? Ezala ki la première fois token de Coupe du monde. Est-ce que tozala ki compétitif? Ça c'est la première des questions. Les joueurs n'a pas autant la bango, autant na ba joueurs internationaux compétitivement. Est-ce que ba koki ba locaux na zolo bela ba o baza kuna l'étranger te ba locaux compétitivement est-ce que baza na hauteur sur le plan physique, sur le plan émotionnel, est-ce que sur le plan de santé, est-ce que baza na hauteur? Je ne crois pas que baza na hauteur. Ils ne mangent pas bien. Ils ne sont pas bien payés, Baza bien logé, Bazali bien traité, tout ça. Tout fait banana base et bandako mata pour montrer à la performance na talent nae. Après tant de puissance moko mystico invisible koya et yé kaka ko pesa yé pulsion. Raison pour laquelle basala ka ba entraînement. Raison pour laquelle basa athlète va s'entraîner. Pourquoi qu'on le batte que n'a qu'on s'entraîner les sous-sautés comme awele kakabongo baebi ki ayaka toujours nabi na ye entraîneur azasuna likamba ko le batte fois tchaye dans kacha classement j'ai été dans ces milliers na yebi ndenge ni ba millions ne fonctionnaka mutasa azo sa l'entraînement tazo que même ko la basi na veille ya match
assurance na bakisi na tout ça assurance na bakisi na alors que na niveau international ezaka bongo te. D'abord c'est la performance physique, émotionnelle, de santé et tout. Yango tongo midi pourquoi ba joueur bazo s'entraîner, bazo encadrer ba malamu, bazana ba médecin sportif à côté, bazana ba masseur, bazana ba staff wana nyoso tout. Mystique ko ya après parce que ba joueur wana pe bazala rapé na ba mystique. Ba équipe wana poso mona ya ba poto wana pe ezala rapé na ba mystique. Tolo baneti ba réel bongo mystique pe zali. Bazala kanango. Ba mort na bango. Joueur azana oyo ya ye, équipe bazana oyo ya équipe. Des fois, entraîneur pas en oyo yaye. Mais tu as déjà mambongo ba futara bango. Donc, à quoi entretenir maître spirituel na malamu. Donc, si le club ou un futara ba joueur ba mbongo ebele po yebi que il faut dans la labo pe arrêter. Mais si, ce que tu as les Manser, il y a équipe ya Brésil, n'importe il y a ba Pelé. Bazalaki na Manser, moko azalaki wazeko Massé bango, azalaki noir. Mais Manser wana azalaki maître, prêtre, il y a vaudou. Prêtresse. Non, avec qui moi on balle. Avec qui prêtre, il y a vaudou. Donc, tant que vous massez bango, ba joueur, azo massé mbalamoko na ba rite incantatoire. Beaucoup ne koluka na ba film. Beaucoup mona yango. Beaucoup mona ba joueur bazaki na ba singa luketu. Ba joueur bazaki na ba singa na nzoto. Tu vois? Alors, tant que vous massez bango loba, mbalamoka zo sala na ba rituel pona ba joueur bazala performant. Ezali. Donc, Mobutu n'avait pas fait une erreur, mais au niveau il y a performance, au niveau il y a conditions physiques, au niveau il y a traitement, tozalaki nanu na hauteur te. Ezalaki la première fois. C'était tout à fait normal de subir l'échec auto subir ça qui pour et ça occasion ba finga ba critiquer ba ya ba biloko ngo pe ça ezaka eloko te. Non, il faut pas dire des choses comme ça. Ba to ba yebi fonctionnement ba to ba qui c'est quoi si c'est quoi ba to ba na coupe du monde ba ya pamba ils ont des maîtres spirituels. Équipe au monde équipe de France landa tango ba betina Brésil. Tant l'équipe de France a battre le Brésil à la Coupe du Monde. Tant on a Zotala, 3, 4, 5 jours avant, Ronaldo a sali crise d'épilepsie. Le 9. Ouais, ça 9. 9 Ronaldo. A sali crise d'épilepsie. Na, et c'est comme ça qui Kovanda. Match ezana pourquoi Ronaldo a sali crise d'épilepsie. Na lobby, aujourd'hui, Brésil va échouer. Parce que cerveau moteur na bongo ezalaki Ronaldo. On est à signe to benga rango avant courir qui montrait que ce soir ba ozala na hauteur te. Soko tali ba français nangamu na bango tala ba Thierry Henry, ba Zidane, ba Lizarazu, bango nyonso wana bazalaki Kovo. Bango nyonso Kovo ko banana gardien. Bazalaki Kovo. Ba Barthez, bazalaki Kovo, bazalaki na singa rouge na liboko. Revois ces films-là. Et puis, l'équipe, surtout, Zidane est rentré de temps en temps en Afrique. Bazalaki, na basinga rouge na liboko, pe bangono so bazalaki ba crâne rasé. Et tangu ba pesi communiquer que Ronaldo a sali crise d'épilepsie, na comprendre que attaque. Brésil va perdre ce match. Toé reçoit France contre Italie. Voilà. Je crois. France a perdre. Zidane a bêta Materazzi, je ne sais pas qui, coup de tête. A Kangaki na mayo, na mayo, Zidane a tourné. Alobina d'abord que ce qu'on lingina pesa yo mayo oyo zela leur match aussi la nako pesa yo yango. Et joueur ya Italie, je ne sais pas si c'était Materazzi, a lobé lié parce que après banquette salama de la vérité. Les qui bazaki ko ça la échange de paroles. Après yé ayeko yebisa Zidane a lobby te ko pesa nga mayo na yo te après match. Pesa nga iser na yo. Et là. Alors, et puis si Zidane maintenant, Kanda, Zidane a salinini, a bêti Materazzi, a bêti joueur à Italie,
coup de tête o esalake bapesi carte rouge natalinga bien France azopola match oyo alors biloko ya Zidane elingi te que Zidane azala sur le terrain pour apporter fardeau ya échec wana te alors et créer incident wana bapesi Zidane rouge Zidane abimi France a poli mais Africa qui déjà balamo bango non poli sans Zidane azala sur le terrain allez batwa comment le bani si Zidane était là si Zidane était là mais eloko ni nesala qui est créé atmosphère wana c'est comme ça biloko ya ba grand et jouaka donc pour edindisa yo te et créer toujours pe le romo bopo yo zala raka yo zala te ozala absent alors bah jusqu'au bakon le ba si Zidane était là si Zidane était là si Zidane était là mais Zidane savait qu'on met un coup de tête comme ça tout le monde voit tout ça et qu'on coûtait cher pourquoi il a fait ça pourquoi il avait fait ça ayeba kike aujourd'hui on ne s'en sortira pas alors on a rozala na terrain te donc bato balobara que du n'importe quoi bande marate réalité à makamboana il faut pas croire que mystique existaka c'est juste que l'Africain de bazana conception ya mabe il ne veut balingara que et où tu les coller koyaka oui balingi défaite te alors les habitumba bozo bunda oyo les plus forts o azape na technique makasi na bisaka batu ezate ko zala na mbongo ezate ko zala makasi mais technique et stratégie ndeko sala ke o gagner ceux qui ont sali stratégie mabe comme on a posé entraîneur il y a AC Milan je crois où Juventus de terrain mais pour l'année au Tchaka toujours leurs joueurs là les noms l'italien là oh là là j'aime beaucoup ailier gauche na bango droite comme ça pour l'année au Tchaka est toujours la dernière minute il reste 10 à 15 minutes abi na bango habité hier à Coca jouer tous les deux matchs té à Kolemba soka lembi mbala moko ba performance na ye Izagi Izagi batuni pona nini yo entraîneur o tchaka kaka Izagi soki match etikali 10 minutes match etikali 15 minutes oui égyptien non italien italien alors entraîneur alobi na bango alobi non stratégiquement na gardaka Izagi na touche ce qui match est comme difficile n'est qu'à lancer Izagi parce que Izagi a pu jouer tous les détentés a joué bien à Kolemba soka lembi a vous a sous-performanté alors on a gardé comme pion nanga yasuka raison pour laquelle pour mon occasion to comme une difficulté à chaque fois na lancer Izagi 10-15 minutes avant faire un match Izagi a marqué to gagnaka donc stratégie est très important voilà alors là, tu rejoins les sous-nassi. Chez Zaki, moi, parenthèse, mon qui sur toujours dans les Cambouis à côté, il y a président Mobutu, parce que toujours, Koya. Le pays, Nathan, il y a. Tout comme Nathan, il y a le musée Kabila. Entrée, arrivée, Bandekona Est, Babenga, Balobi, que Papa Mukendi. Entrée à Afdel, pour baler quand même, Bambo, comme sous on a Est, consort, chef coutumier, Bazara, coupé, ça va même tester. C'est comme ça, même le musée Laurent Désiré Kabila, il fallait passer, ça là toujours toujours beaucoup, pour te permettre à Yokota, te payer sa autorisation, il faut te mettre un symbole, na beaucoup qu'on a besoin de permettre à ceux qui vraiment est là qu'on lit na yo, il y a qu'on libérer la dictature et qu'on salé mais qu'on dit maman. Et na est ici comme on va lona, c'était à Babera Ronin Makemba. Il y a les Kemba. Fumona lobi que na rolona zolona tozo tcha li Kemba. Ce qui est beau c'est Koli et Bimisi c'est que to kende rola la lobby ce qui est boti to kutiango pesin c'est que to peut te permettre yokota au leka. Ce qui est bimité c'est que rien. Donc ban fumu bazo sala rien au hasard. Bacha et loko lobby dango Bayaboye, c'était bima na Bamakemba, permettra, c'est ainsi que bisque belé, bazaki kotika Laurent Désiré Kabila. Aleka, waneza ndeko moko témoignage moko apesa biso na côté à est. Tout le bapé na tanwana, il y avait aussi les chefs coutumes. Bah vrai, na ba faux, tous voient que tina par rapport na tan ya mona nae.
Matondo toi ça que différence pèse à la kisus. Différence c'est ça pour ba faux ba koti mingi. Ba vanya na katia kine, bazo ko se trembaler na ba poso ba léopard qu'ils ont acheté par-ci par-là, na bilamba contradictoire même à leur propre coutume et au pouvoir ancestral qu'ils représentent. Baza oui belé tinou. Ça veut dire quoi? Roi. Ouais, mais par rapport à... Mais roi, vous régnez dans quel royaume? Allez-y dans votre royaume. Allez rester dans votre royaume pour contrôler vos sujets, pour traiter les problèmes qui opposent. Vous êtes à Kinshasa, Tekeumbu. Vous êtes Tekeumbu ou vous êtes... Non, mais même sous la responsabilité, sous occupé tout ça. C'est faux. C'est faux parce que la majorité n'ont pas de terres ni de familles régnantes qui peuvent reconnaître leur autorité ancestrale. Il y a un moment où il y a un pouvoir. Les obéta et policiers na bilamba qui fumo. Oh, aux anges pouvoir à côté misambula. Élément O. Nan nos pouvoir à côté misango. Tenga na tele misakango. Ah, avant-hier na télémission na télémission système ka dossier combo yo toyebi aussi formula combo beti ça c'est dilatoire ba télémission combo mbule beta bakanga magorodo na kata sache bakanga bango na basinga mbule beta babenga ba mapasa ba ya baloba mbule beta babenga ba na suka baloba mbule te mais lelo to perdre to chiter na place wana parce que na bakala docteur wapiti n'importe quel monde na suka bokozwa a rosala yango bana mapasa mais lelo ezala li sous le problème na zalana yo mon frère Mukedi ndeko ezarani ozarana difficulté à quoi accepter que ba faux chef bazali. Ok, vous êtes journaliste, il faut faire des investigations. Nengo kenakana ba fond il y a ba village, il faut faire des investigations. Parmi les gens qui portent leur tenue là traditionnelle, se promenant avec ça dans toute la capitale disant qu'ils sont des chefs, allez dans leur chefferie pour voir dans quelle famille régnante ils proviennent. Aux hommes, c'est aux hommes qui firme la consécration, il y a mingi. Togokamwa. Togokamwa parce qu'il y a des vidéos qui sont là. Il y a des vidéos qui sont là. Il y a aussi l'argent qui circule, la corruption. Pouvoir bakota kangona corruption te, pouvoir bakota kangona bachar de combat tendenge adonija, l'histoire biblique alingaki akota ayena bachar de combat ake kozobana ya Abiatar oyo ba rejataka bango déjà na sacerdoce te na sala ki ba investigation na ba mboka na biso ba territoire misusu papa docteur Wapiti ba chef coutumier ya fo bazali. Par exemple, il y a des problèmes mingi, ba umbu wa wekoso. Mais balobi na ba kwa mususu, ezalaka pas. Mususu baza ba faute même, mususu bazo wele la pouvoir na kata famille régnante, pouvoir ya succession. Omoni ba mususu bazo wele la pouvoir ya succession qui va succéder. Oya lobi ngai, okuna lobi ngai, oyo kuna ka asali bateni na ya lati, oyo kuna pa ka lobi asali bateni na ya lati, mais bazal bango so na kata famille régnante. Mais problème est opposé à problème il y a succession qui devait vraiment succéder parce que mutu a succédé à succédaka, il faut azala mutu moko abanako zala à côté ya chef de temps en temps pour n'avoir qui s'est exercice ya pouvoir ancestral. Abanako yekola ba coutume ba rite na ba tradition na bango. Pour ba yebi ke yemutu ako succéder ce qui chef oyo aza en place aza sous à mesure ya ko diriger te ou bien atiki mokili oyo. Mais mingi bazana ba poto, mingi bazana ba Kinshasa ba entraîna yete comment exercer le pouvoir coutumier. Aye même langue ya propre coutume na ye ayebi koloba yango te. Aza maintenant à s'adresser à na ancêtre na ye dans quelle langue? Na moni mususu lekisi na français. Azoloba français ngabi non. Il ne devait pas parler le français. Le français c'est une langue étrangère. Il fallait qu'à l'obéla biso na langue ya coutume na ye. Parce qu'il est représentant, il y a ma tradition, il y a ma loi liée à l'ancestralité. Dans la fondation le français, à Simbi Ank comme ça, on est à Ank toko ke na delivo basale lingango.
nakokende na limité ton gare centrale basale lingango. Ce n'est pas dit que parce que vous en kani ya anke que vous êtes chef, parce que vous êtes les garants de la coutume. Donc on lobela biso na makambo ya coutume. S'il s'agit que interprète bazalawana, interprète bakuzalawana pour na ba traduire parce que vous êtes dans une émission officielle. Na la takabilo côté pour me trimballer. Ou bien comme ça. Même si c'est dans la famille, mais il était accédé. Mais au moins, Azatam que Aza n'a côté à religion. Azatam sous na moi responsabilité mon côté spirituel. Il faut tika biloko wana ak même ba combo au Didier, au Roger, au Eric. Un chef coutumier ne peut pas porter des noms pareils parce que zali ba combo o ba payande ba pesa ki biso yango. Maintenant, lui, il est représentant de la coutume et tradition des ancêtres. Donc, Mobimanaye, Kolatanaye, et Tambolelinaye, et Lobelinaye, et Vandelinaye, et Lalelinaye, et Lelelinaye, il faut refléter ce qu'il est. Dans les cas contraires, il ne l'est plus. Voilà, docteur Wapit, comme il se côté la maramboron, le rôle la paix, télésogile comme ça la paix, défaut. Awane Bandeli. Au cité 3 personnes, le Ngunza, tu cité chef coutumier, tu cité maître spirituel et consort. Na vrai sens ya makambu. Tout le monde a que le président Mobutu Azali Wana, le président de la République Azali Wana. Na beaucoup na biso ya solo parce que le bande ko bazali ko souffrir les kambo ya ba faux na ba vrai bande ko bazolo ba papa mo ke ni metozo ba li souté de to komi na équation dans tozo ba to bazali ko souffrir ya ngona na komi ko yana ba sujet ki toko bo po ba to réfléchir ça ba to ba mon la vérité lisumu ni nezali soki chef coutumier azali pe chef religieux soki pe azali maître spirituel mabe izali wapi Matondo. Mobutu président Aebaki Abotamaki Penza pour être chef. Même le jour de son départ, Akenda Bongote, Akenda Ekokuta na grand chef Kiamf pour Aebisae. Peuple a lingi les sous-soutés, Mindele balingi les sous-soutés, lui devait partir. Grand chef Kiamf, Abimisi Lupemba. Acheye Lupemba tango abimi nde asimi nzela sikoyo akei. Pourquoi? Nakika na chef Kiamf, les véritables Kiamf, pas bao pour Kiamf ezali kombo motuté za titre de noblesse ancestrale. Le kombo ba msuba kombo na bango za titre ezali titre moko de noblesse eza kombo motuté. Maintenant les lots, ce que tu as tout autour, il y a chef, mingi bazaba faux chef. Tantôt, azali na Clamboye, tantôt, azali na Tampa, tantôt, azali na Kimwenza, tantôt, ezoye banate, bazo conduire ba politicien na biso en erreur. Même jour où bakeko latisa Joseph Kabila Kabange bilamba. Bake kozwa poso ya léopard bake koyiba yango et pas ya chef Mafula Ngenge bayiba ya koyiba na ba soda po bango bayaka na ba soda na ba jeep. Un grand chef qui se promène avec des jeeps remplis de militaires et de policiers pour dire quoi? Azana ba pouvoir invisible. C'est là docteur Wapiti. Azana ba pouvoir parce que moto azana ba pouvoir invisible. Quand on m'acquise mon frère Mukendi nakenda ko se présenter seul. Bakizateur nanga baye groupe nga ne ko affronter bango seul. Mais yozomo nanga naza seul, mais naza seul te hein. L'autorité que j'ai est suprême. Anerka il me convoqua, banoso babangi. Na che dossier na lipeka, na kei seul. Na bengi cousine nanga na biyaka, ceux qui bako bomanga, to bako changa na boloko, yoza la témoin. Il y a coupé sa sang. Pour y est pas la gardienne, il y a tradition. Moni, l'objet ou la qui n'a PJ, je suis allé seul. Mes accusateurs étaient nombreux contre une seule personne. Baki nombreux wana. N'attendez comment il y a colonel était, n'attendez comment il y a général moko na yebana na était.
Alors naïba ni pena ba misusu. Natangi bangote. Naïba pour affronter situation seul. Oui, non, ma force supérieure. Avec des faux témoins. Libumu, docteur Wapiti. Ndengeni no bimine loko na lobi oyo na bimaka nango pamba ti. Ah, docteur. Barpoto. Et le roi. Keba. L'accent du docteur Wapiti. Na pas meli bango. Au balobi na Psaume 35, les faux témoins se lèvent contre moi. Ils interrogent de ce que j'ignore. Ils m'ont tendu un filet pour m'ôter la vie. Mais que la ruine les atteigne à l'improviste et qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour me faire périr. Et l'ange de l'Éternel les poursuive. Qu'ils seront pourchassés emportés comme une balle emportée par le vent. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je les restitue. Et des faux témoins se lèvent contre moi. N'a que seul. Alors, tant que il y a un jeep, il y a un soldat. Pour dire que spirituellement, on a un pouvoir. Il y a un pouvoir, il y a aucune corruption. Et pas un militaire, il y a un policier. Un jeep. Baba grand chef, Nimi, Baba Kalamba Mouchi. Chamola na batouana te. Bazara ba jeep te na Azana muwangu na e. Mota yanfu. Azali na biloko na kibukonzi. Azana ba notable na ye. Ozo beta mazasa zo chamu wangu boye. Baba lezo le kapembeni, baba lezo le kapembeni. Mais bango lelote, batamla na ba jeep ba militaire. Na ba jeep ba militaire. Donc ils allaient preuve il y a corruption aux écoles. Mais oui, donc le président Mobutu savait. Il faut pas mettre à l'épreuve. Tant que tout ça la match na Vita Ibana, président Kande Nzambulate, président, a dit qu'il y a 5 personnes officielles qui préparent les matchs. Azol les canaux chaque sanctuaire pour prélever la conclusion du match. Yemoko président. Yemoko, l'ineta noir na misu pembe netuyo Kande Nzambulate, commissaire d'État. Au prédire match, il a commis. À quel point à prédire match a commis. À la fin, il tire la conclusion qui avait donné une prédiction nette, claire, précise. Il est à la porte. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Tu vois? C'est comme ça. Alors, tozo le makamo pour nabola monabiso. Tozo ngananzela. Et ça acharnement té docteur Wapiti. Non, il y a acharnement té, il y a nini. Pour na gagner nini. Est-ce qu'il y a que nous kolongola chef coutumier dans la famille régnante? Bako chaka kandeko na eti, neve na eti. Motakoya ko place eti. Le yo ko place né? Mais est-ce que ça la repasse? Chef coutumier, azala yemoko guérisseur. Non, c'est un grand risque énorme. Ah, docteur Wapiti. Mais quand c'était ça doit pouvoir enlever papa va pouvoir wana. Batika wana, où vous êtes un chef coutumier ou vous ne l'êtes pas. C'est là, le chef coutumier ba mota yanfu, ba nimi. Traité au dossier moko boye. Non, ya ko tshao kaka lupemba. Bengi pour un dossier moko spirituel. Non, mon frère, ça très élevé. Yo que ne passe pas traité yo. Papa ça na ba exorcisme na na Vatican. À cause du problème, on a atteint en place, il y a père tel, oyo, dont il y a exorcisme, et allez approuver. Moni. Mais tant que y a cause de l'upemba, chef a tchakande l'upemba. Tant que vous avez l'upemba, à kotinda na premier ministre na ye, a tchayo l'upemba, y a ordonné, tchaye l'upemba. O tchema boko, a tchayo l'upemba. Lupemba on a déjà pouvoir bazo papé sinayo. Mais ako keneta ko abani ko kubuka banzete kuna, abani ko kubuka matiti kuna, abani ko na mabuka kuna totuta. Ça c'est que les gens des chefs coutumiers. Ou vous êtes chef coutumier ou vous ne l'êtes pas. C'est clair. Ba chef bazalakana batuna bango mystique na ciment. O bato tambola na ye. Oyo ba yebi bisika bazali en cas de problème ako benga bango.
boko ne ko benga prêtre tel là ya. Donc là aujourd'hui ça veut dire que bah chef wana neti ba nimi ba mota yanvu ba kasongolunda tout ça donc à aucun jour au koki ko kende ko lukaye pour un problème spirituel ya salango donc wana niveau na bango te. Je suis allé dans des villages ba tu baye pas chef ko poser ba problème chef azo diriger bango pananga alobi munganga wa pichi wana ye mutu azana ba don ya makambo wana alors vous allez les rencontrer chef a pesi droit na bandi ko traiter bato na village de 9h à 21h bato bazo silate bazo utana ba village voisine ye chef te mais voilà sikoyo ye chef te na kati ya famille même ye pe chef sokaza maladi biso nde tokoki ko ya ko traiter ye même chef sokaza na ba poser ba prédiction biso nde tokokene ko interroger ba oracle poto ya ko yebisa na chef. Pharaon ne traitait pas des gens, Pharaon avait des prêtres. Quand il fait un rêve, il va aller demander à ses prêtres, regarde les rêves que j'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire, expliquez-moi les rêves. Même au moment où 3 mages au bakendaka bazalaki ba roité en titre que ba roi ba tindaki bango na ba royaume na bango respectif. Voilà. Alors, nde basimbaki nzela bakendaki moko utaki na royaume Congo, moko utaki na Inde, moko utaki na Arabie, bango misatu oyo bayaki na ba présent na bango, oya utaki na royaume Congo, oya memaki or oya uta na Ituri. Nda memaka oyo pe babengaka balikise azoka pona kopesa na Salomon po akoka kosala ba ustensile ya tabernacle yango lelo ba oyo baza kuna na Yerusalem lelo balobi ni balobi biloko ya 3e temple ba ustensile wana ekosala makaka na or ya Congo oyo eza na Ituri parce que yango neza plus pur koleka ba or nyonso tozomona dans la surface de la terre. Voilà, merci Tokomi Nasuka docteur Wapiti. Alors 30 secondes. Là, au lobby, il y a comme guérisseur et consort. Mais mon tout temps, monsieur Sozaki Nayo, Azaki, Sanakati, ya Makamboango, bon, tout le bascoto, qui n'a qu'à yangunza, ya suka tosi lisa. Fumu mutu. Tant soit Azaki pengunza, ou soit Azaki fumu avant, mais après de Pekin Gunza, ou bien mutu, Azaki Ngunza avant, na et appel payé pour Bengama, ayo comme chef coutumier. Est-ce que ezali mabe mokili mbazali kolanda likambo bokoko oyo docteur Wapiti to chité wana tozo yeba tina ya kiroi te est-ce que ba roi no ba roi Charles okasi bazani ba pété ils sont dans la franc-maçonnerie bien ancrés dans beaucoup de mysticisme. Un jour le roi Charles dit que asolo la kana ba plante asolo la kana ba fleur mais les gens n'ont pas compris. Azol accepte que Azan a degré moko il y a spiritualité les plus élevés même banana bango ils sont entraînés là-dedans il faut pas là-bas initier. D'ailleurs l'art initiatique était réservé à celui qui devait diriger aux élites, pas à tout le monde. C'est pourquoi quand ils ont écrit la Bible pour la masse populaire. Ils ont codé les choses. Bazu biloko solo batiki yango pona ba initier ba élite o ba kozwa reine ya ko diriger mokili na batu. Zomona elobite kazana connaissance c'était azanango azali et n'a pas connaissance et tout ça mais commence à guérir les gens comme un ganga. Mais un roi ne peut pas faire ça. Ngunza c'est quoi? Mais c'est ça, non? Un Ngunza, c'est quelqu'un qui prédit les choses, qui prédit l'avenir et qui peut guérir par la parole, qui peut guérir par l'eau. Bama, il y a Lusambulu. Mais tu étais ça avant comment? Non, mon frère, ça ne marche pas. Pour batona bazape bangunza, te mingi bazaba longi, bazaba enseignant. Ah, docteur Wapiti. Mais mon frère, qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous dire encore? Baya ko prédire à venir nanga. Nabenga kabango na plateau. Vous êtes témoin, non? Vous êtes témoin de ce que j'ai dit. Nabenga bamsu na plateau bayate. Baya ko prédire sur moi. Ce que basali ba prédiction na bango kitoko. Maya misu nange ko bima. Na kopesa bango mbote. Nakendaka na bima. Quand j'ai un peu de situations que je vois comme ça, na tourne ka voiture na tokota na bima.
Donc on a le bakamama bima. Bima bazo sambela ba pisson mais ça très puissant. Et puis ba bête vraiment biloko quoi. Soko ebi ko fungulango. Ngala kendaka na bima na fukami. Ba sambeli ba sakoli. Na kasavu bwa. Mususu aloba utaka kasai alobina ngaba sakola kate bato ba bima. Boko vanda wana. Po nazana kindoki te. Nana magie noire te. Na lia kabatu te na sala kabatu mabiti. Bako sakola batu bafandi baya basakola pona nga na kata télévision bima beta kaponi nisko so bazali bangunza oza longi tikala longi kokene ko sazarde na kingunza te ozali ntinu te ko kola te tofa ntinu te ponga pe na kola te tofa yanti donc basakola ka mon frère moka loba na nga na kasavu ba lobi banana bani musala ko sakola nanu na yambi mutulokola yote maya misunange bimaka oza mosakoli munene ndeko fandi wana nalobaka kaka vérité ata nalingi nakufa nakolobaka kaka vérité nazalaki na PJ nalobi kaka vérité nayebisi colonel abi soki lobi nalobi version mosusu naza moto alukuta ata toke na parquet ata bisika nyonso tokokende version kaka nga nakoloba tina suka yango oyo parce que c'est la seule vérité vérité mosusu eza te vérité ezalaka moko voilà baya basakola fumwadi tunga Félix Tshisekedi, moi na Tshisekedi azolo bana bango lobi bosakola guerre à l'est aussi la colonie. Basoko kate. Bosakola. Ngana kanisa ki ndenge na yeboye na pesa ba prédiction ya 2025. Tina 2030. Na ko pesa même tina pouvoir ya président 5 secondes prédiction année oyo Dr Wapiti. Frère Docteur Wapiti, il y a tout passé. 2025. C'est l'année de l'alignement. Motunyo sofa linga a s'aligner spirituellement. Motunyo sofa a linga a zo attendre que le 1er janvier à s'aligner spirituellement, à se connecter, à s'aligner. Pourquoi? Parce que 2 na 5 bazako kutana. Tant ou 2 na 5 bazako kutana, bazo pesa biso 7. 7 ezali na katikati 1 2 3 4. 4 5 6 7. Tu as 3 chiffres, tu as 3 chiffres. Si manango 4e chiffre ayaka 7. Pourquoi aye entre la fusion de 3 3? Pourquoi aye au fusionner bango? Parce que c'est la perfection la plus totale. Il faut bato s'aligner. Mais toza sous na D o ezana liboso. D0, D5, ils ont perception 9. Et cause la finalité ya bato ebele. 2025 ba grand mingi ba kotika mukilo yo oyo ba kolinga ko s'aligner te. Donc ba ligo ko sala ya trop. Ya ba grand bato ba yebana, bato ba sala ba combo, bato ba bima lokola ba star dans tous les domaines. Ebele ba kokufa. Oyo ba kolinga ko s'aligner te et cause la finalité na bango. Et cause la finalité na bango na année otobandi. Mais ba oyo ba ko s'aligner, ba ko s'échapper. Voilà, merci beaucoup. Contact Dr Wapiti. Matondo, toi ça qui dit là, accenti 084 84 35 762 084 84 35 762. Voilà. Ça contre-traité, mais donc c'est développé ndegeni. Tous en langue té, tous en écriture té, tous en prophète té, tous en livre sacré té. Prochainement, on va pas fumo. Tous en angoté. Tu retournes à Péba, tu retournes à Bango. Tu développer ndegeni. Tu retournes à Bango. Tu retournes à français. Langue bapaya. Écriture tous en angoté. Babimisa mandombe. Tu valoriser angoté. Fallait tu valoriser ango. Mukonza mandombe. Oazo révélation. Akenda wapi. Adaya. Pourquoi tika biso? Écriture wanande. Toko komanango langue na biso. Mais langue, tu as plus de 450 ethnies et plus de 600 tribus. Langue ni nisko to bandoloba. Voilà. Merci beaucoup, Dr Wapiti. Parce que nous sommes un peuple qui a été fusionné. Alors avant, nous étions batuna entité na bangu. C'est ça qu'on appelle État fédéral, le fédéralisme.
il faut tous un véritable fédéralisme. Merci beaucoup. Prochainement, Torozana, docteur Wapiti, je crois, Torozana dans le Mbango kaka semaine, Oyo Torobeta Esko Yoli Solo, parce que là, on retourne sur le cambo, il y a l'écriture, il y a le cambo politique, Nabiso, comment tu retournes dans le fond. Docteur Wapiti, à Tomboliga Railo, Romoroboe, où il y a lobby que non, il faut vérité, Bimanami sur Bateau. Mais on peut savoir pas si docteur Wapiti, on dit Batum Soba Zonga, ce que casquette vous allez passer, pour Moutoubaïa au monde, pour ça la cas. Donc, ce qu'il faut. Donc, Nazo Baté, ils ont vraiment Mbutu pour nous Oyo. Merci beaucoup pour répondre à l'invitation à Bisso. Merci. Merci à Bande Konyo Sobolanda Kibiso. Merci à l'ingénieur Isha. Merci à Aaron Bassista Kibiso. Merci à Papa Enzo. Merci à Maman Kamuna. Topesi Bambo Tebele. Merci à Papa Konde. Kokoriko le Fongo, le Saint-Esprit. Bamon a été parmi nous. Merci. Nabino Nyoso, Boulanda Rabiso de partout. Quant à moi, je vous dis bye bye. Au prochain numéro. Ciao. Debout, Congolais,